Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bana notre père, bana CFC, bana Codef, ba client fidèle, il y a FB International, Boyebi, l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur de Christ, le pasteur Jean-Paul Mariata. Oyo wabazo séjourné en France, kuna akendaki kosala musala Nkoloyesu Masia Nazareth, akendaki koteya kopanza sango ya Nkoloyesu Masia Nazareth. Oyo abotama akufa pe asekwa. Activité salamaki dimanche à l'élo na France yangwana. Célébrons Jésus-Christ de Nazareth, né, mort et ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth abotama akufa pe asekwa azana bomoy. Ndenge nazolo banoboy Yesu Christ de Nazareth azana bomoy. Merci na bana CFC France, merci na bana notre Père Nyonso. Lelo na yeko sabino ke sima l'homme de Dieu lokola kitaki na France abakite. Il faut yemoko a palper de doigt ndenge ba français ba lobaka. Akitakino na agence FB International esika mwana na ye papa Fiston Basende asaka musala. Atala musala ezoki na ndenge nini apambola lokola papa na moni Jacob azopambola bana na moni bampaka na Bible. Abraham avant kufa pamboli, Isaac a pamboli ba Jacob, l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mariata, l'homme de la foi en France, akindaki ko pambola agence FB International. Assemblée na isimno li pamboli oyo ya suka, li pamboli ya kosakana te. FB International mikolo, batu bakoloba. Nena tchela mnoba image bomo na le pasteur Jean-Paul Mariata nenga zo kita bien que mali leza balati la la mama li na moni papa et ma papa ti na mama Joséphine to tiko zane awa mba mwa ke kanga papa kuna moi maela le balo kwa papa nai. Merci à Trésor Ntingi, merci à Gauthier Kele, David Kibanza bande autant bango à Longo, merci na bino so linga Rabi Mafinga. FB International agence à solo oza wapi na France benga papa Fiston Basende na ba numéro affiché okozwaye pe bakole koya ya avion koya ya masuwa koya mbongo pe kanto ko bianza izo yaka. FB International deux fois te tozana Kasavubu na Maringa 72 kaskuna na France tala adresse ya mwana ozongo kaka na vidéo oyo pasteur de la foi na France aleki akotala bana na papa zaka ndengwana na ebi nenga za na France atanga boya loyembo asike kozanga te, danse asike kozanga te, makambo asike kozala mwana maela loba lokwa nani kaka lokwa tatane tolandi pasteur de la foi na France makambo asali kuneza suka tolandi. Oh, même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a zali. Narobange le côté. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Il est là. Mosungi nanga zali. Nana kobange le côté. Atami sonanga. Ezomona te. Maboko ezosimba te. Alléluia. Elikiananga amotema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama. O maloba ya suka ekouta na Yesu isungi na nga ya suka ekouta ye atandele akusala atandele kosala mosantu elikizali Yesu Masia Nazareth. Oh, soki apesi na baoyo basingi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete omongai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus-Christ de Nazareth.
yanola mituna nanga papa na ngai o ngai nakomi na suka yawe eli eli laba sabatani mpona nini otikinga eli eli laba sabatani kotika ngai te. Kangate Yahweh, n'a commencé déjà humiliation à Banguna. Lève-toi mon Dieu. Atabasi na salela yo, kolonanga kino na kolata motole. Tombe kotana te, shilonanga kino kopesanga komasika. Ngapelo kola Jacob, uteko inate, kolonanga. Kino na longa etunga oyo tokwe kotana te soko pambolinga ite nakotika telemisa moye lisusu lokola Josué telemisa moye moye koleka te soki nanolongisi ngai simbola loboko yo papa simbola loboko yo nokiza mvule yo Jésus de Nazareth nokiza mvule pata mukebeti sampula nzambe fongola lole yo fongola lole yo alléluia alléluia oh sabaote Bangananga na batama pona monake mwanzambe papa soki na zwingolu permetanga na monata monkongo na yo wana yo koleka omanga na loboko na yo mobale pona monake mono Sabaote yo, Sabaote, Sabaote yo, Ambayude yo, Ambayude, Ambayude yo, Pananjile yo, Pananjile yo. Lelo eza mokolo moleke kati ozali na ye moko moto na Nzambe na kati ya mabele Afrique.
Merci beaucoup. Bisous. Viens. Moi ça va toutes les fois qui. Après il y en a des tapis ici non. J'ai préparé des machins. J'ai préparé des longs tapis ici. Même en bas des. Ah, les carreaux, d'accord. Corruption. Oui, maman.
Nous faisons merci pour la Ngola Salim Sultan Moïto Kumi Awa. Et nous avons là, au moment où nous avons Awa na FB international, na Moko Nzambe, Kolo a réuni pour mettre la combat Ismaïla Nazareth. Tout ça. Kolo, nous merci. Pour la municipalité de Bisso, pour lelo Nzamba Bomoy, Koyati na Koesika, Esika Mwana na yo, Abisa na Mutoki na ye, Azolo Kabuya, Koete Libelo Biete, Koyo Nani, Akusala Talia Te, Obati na Genève, Koyete Mutakolia na Mutoki na ye, Nzamba Bomoy, na Pamboli Kombo na yo, Mona Libota Moriba Awa, Kona pour vivre Kolo, Pamboli ya Oya, Esika Kusala, Yamona na Office Basende. Tobino merci mon Dieu et te recommander nyonso oto kosala awa eza na se ya loboko na ya nguya na kombo na Yesu Masihi ya Nazareth. Tozosambela mpona bandeko nyonso basala ye confiance. Tozoyebisa Nzambe akanisa bango. Lobana nkolo merci mpona kozwa papa Fiston kotia na kati ya mitema ya bana na ye basala confiance batia biloko ekoma baretela pe biloko na bango na kimia lobana Nzamba kanisa bango pe ba o nyonso batie biloko mbalo lisusu ndenge toye ko visiter tomona ngo ndenge ezokende nde ba chargeaka toyebisa Nzambe eleka na kimia nyonso tu ndenge Nzamba mesana kosalela bolamu asala su mingi koleka na kombo Yesu Masihi ya Nazareth. Tata tobondeli kolobana yo merci pe pour recommander bandeko nyonso basala agence FB international confiance basala papa Fiston confiance Nzamba bomo et merci basala makasi te kocha bango na mitema Nzambe kocha na mitema na bango polo katina na musala oyo kasi biso yawe Nzamba bomo tosepela to devenir encore reconnaissant na osala papa Fiston la kata agence ko Nzamba bomo soit ke mo pe basajuri ko na ngai tika chargement pour tout ça la malo to mona na miso tata banda musalo e banda Yesu Masihi ya Nazareth bali kusuka kumona ne musalo e sala maka katika na oisika ya mwana nkolo na peso merci netoli penta kombo na yo pe tiki nyonso ezo na osala maka ezala mpona lokumu na yo na komba Yesu Masihi ya Nazareth. Tata na peso merci nazalaka na déchargement lelo sali ngolo na ko vivre chargement de salamaka na tombo likombo na yo na moni organisation Nzambe comment FBza organiser na sangolo na yo kola sala nini pozwa eloko ya bolimoso na soki ngolo te soki bible zoloba na psaume 20 ezana ba oyo ba yekamelaka bikeko ba mpuna Kolo eza na biso ba oto talelaka yo po ete yo lobi kwa kotalela yo akoyekisa basoni te na sambeli na kati ya agence FB international awa na France mon Dieu koloba ete loboko no na nguya epambola musala oyo po ete tata olobi tout travail procure de l'abondance et olobi kwa kosala te almeka kolia te pe olobi mutu akolia kaka na mutoki na ye yawe obengi biso basali po topambola bato afin ke nkolo accomplissement liloba na we salama tata na pamboli mpo na musalo pe na sambeli koloba tata tika musala oyo esimbama epai na yo oyo akobundisa ngo yawe Nzamba bomoi abunda na yo o nkolo tozodeklara musala ya mosali na yo nkolo telema liboso lokola guide mpe ezala derrière lokola garde Nzamba bomoi eumela na milie comme Emmanuel Nzambe kati na bango kobana na ye moko batravaille kino mutu asuka oyo nyonso elongo na baclient nyonso po basala e confiance Nzambe bapambolama kwa kocha matambe na janso apambolama yawe na ko sambela po to chamundo kwa kopambola olobi kolo soto pamboli yo po kopambola biso yango na pamboli papa Fiston basende na pamboli kolo na ngai agence oyo tika emata tata so ito komi na ba conteneur bele tata to zanga lisute okumisa yo po ya mineno sali to zomona deja oyo tikali to zo bangela mote kolo po eza possible yawe zo kembo pe lokumu o nyonso akozala na ndenga malamu apambola e na kangili loba oyo yawo oyo akoya na ye na bakanisa mabe azala confondi na kombo ya Yesu Masihi ya Nazareth kolo topamboli biro oyo mokili kosalela bato te esalamela FB international nyonso na kombo ya Yesu Masihi ya Nazareth oyo aza Nzambe na biso asemse tondimela nde tosambeli boye mpe na kondima tolobi
Amen. On est très heureux. Mais comment faire ça aussi? Pas de besoin de money. Les deux sont tombés dans mon génération Mobimba CFC. Donc génération Mobimba CFC. Pour la femme, pour nous ça la l'église dans leur confiance. Et puis dans Nzambe non divin là Yesu Messie à Nazareth. De mêler quand Nzambe papa. Élévation où t'as ni l'Orient ni l'Occident. Où t'as la par Nzambe. Donc Nzambe oiseau même à vous. Continuez à vous la serrer par les cas comme ça la pierre à yo. Dans la fraternité on a battu. Pour le monde l'homme on a naissé mais tout est sur Nzambe fait la terre. Donc tika la gala sérieux. Le logo nazomona na ngambo Nzambe ayobemo sula musala yemozomona ezeki sur sérieux na yo wana bakisa malisusu. Donc on doit avoir droit à déception. Oui baloba l'exception confirme la règle. Ça peut arriver mutu mususu ça une incompréhension. Les andalo na kama écoute na dit Nzambe zo lokumu poto moni contenir les communautés na ndolo ba papa fiso zo problème parce que nzele bebi kuna na Congo et batuozi ya ndolo ba Noël. Contenir na uzana batadi est-ce que koleka nazaki surpris na moni ba zo décharger donc ça peut arriver aussi ba kandetsa bongo mutako bana ne koloba meyo na mutemo yebi kinga na sali babeteza na ngate ngasi na tindi biloko ekomi pe peut-être manœuvre mususu là même Nzambe ozala pour yo donc tubondeli kaka Nzambe bakisolo suma yele na bandeko bazosala kuna na Congo kwa discipline ezala biso ozala kuna donc avant de fongola tosambelaka discipline mpenza ezala la même manière que tout le monde a. Encore une fois de plus, félicitations et qu'on a pas mon ami de fils aussi. Merci. Donc on va cambo sur le train de guerre. Ah, faut. Oui, c'est là où ça m'a mis à des moments. On va faire tout ça. OK. Moi je peux pas.
Comment ça? Merci, merci. Bon, c'est moi. Merci. Merci. ezali na nsima eza monene awa Pardon, maman. Merci Nabino Nyonso Bolandi. Je pense que au moins l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Maata, l'homme de la foi, dans FB International, qui est au Pambola, moi Nathalie Zeko, dans mon na notre père, papa Emma Papati, na Bosanité, maman Nangai, Edith Marquis, Kalaté, tout ça, la Blue Guané, tout cela qui. Merci papa Michel Bombele, na notre père Nyonso, il y a Sylvain Mambi, il y a Patricia Vika, il y a Florentine Sola, papa Anti Sampala. Blaise Takai, merci Panayo, merci Mario Mobele, merci à notre père à Allemagne, à Belgique, maman Annie Pedro, merci à Suisse, merci, joyeux Noël, célébrons Jésus-Christ Nazareth, né, mort et ressuscité. C'est au commissaire, au commissaire Sousunai. Yesu Masia Nazareth à Matanaï. Merci Trésor Tingi, Azesi Mabilili, merci Nathan Kifuta, merci Gauthier Kele, merci David Kibanza Makasi Ming. Le vice Cyril Arsène Modabi, le garçon capable à Bossanioté, pasteur Kossi, le jeune lion à Bossanioté,
merci na papa Fiston Basende FB Mubimba namoni maman Nathalie Zeko namoni Tati Bayo namoni Julien Basende pasteur Eric Binonyoso joyeux Noël écoutez mba sima numéro ya sika conteneur oyo faye koma avant bonne année semaine to banda to fongola yango to sabno sinde ka rizalaka FB International suka FB International batika merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Basende, à Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Alors Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, il y a Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. Agence assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa sinanga na yebisa moto te ata na bampiaka na kota bonganga te mipepe mbonge na simba kaka konzima na yebi lisungi ya moto eza nde vanite ata eumeli na zozela tunanga mpona yebi epai na Yesu nde lobiko nanga ye ezali Pinzoli nanga un jour akopangusango loboko na litama un jour akolongolango babota ya motema un jour akokausango nateli ye motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na Yesu nde makasi na ngai kombo na Yesu nde lobiko na ngai aye Musika na yo ngai nakoka te nazalokola mwana sosoe na mani ya mvula na batama wapye naye nasiya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo nakotika te ngai nakotika yo te musika na yo ngai nakoka te nazalokola mwana sosoe na mani ya mvula na batama wapye naye nasiya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo yananga kabulanga na Yesu lena kolinga te moto moko aya kopekisanga na salela Yesu esengo nanga eza na Yesu
makasi na ngai eza na ye, elikia na ngai eza na yo, sekure na ngai eza na yo, assurance na ngai eza na yo, mai ya bomoye eza na yo, nyonso na ngai eza na yo Yesu. Ata bapasi na minyoko ngai nakotika yo te, ata kozanga na maladi ngai natingami na yo kino suka, esengo na ngai eza na yo, makasi na ngai eza na yo, sekure na ngai eza na yo, elikia na ngai eza na yo, assurance na ngai eza na yo, mai ya bomoye eza na yo, nyonso na ngai eza na yo Yesu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Gloire au Seigneur. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Oh, même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a pas sali. N'arbangue l'autre côté. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, il est là. Mosungi nanga zalie Nana kobange lokote Ata miso nanga ezomona te, maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema naza na Yesu, bilaka na ye ekopola te, ekoleka te, suka ekokisama. Oh, maloba ya suka ekouta na Yesu, bisungi na ngai ya suka ekouta na ye. Atandele akusala atandele okosala mosantu eleki ezali Yesu Masiya Nazareti. Oh,
soki apesi na baoyo basengi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete bongo ngai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai nakomi na suka yawe Eli Eli laba sabatani bona nini otikinga Eli Eli laba sabatani kotikanga ite kotikanga te yawe nakomasi ja humiliation ya banguna. Lève-toi mon Dieu. Ata basi nasalela yo kolo nanga kino nakolata motole yanga yake tongo ekotana te shilo nanga kino kopesanga komasika ngape lokola jako butekoina te kolo nanga kino nalonga etumba oyo tokwekotana te sokopambolinga ite nakotikamisa moyeyo lisusu lokola Josue telemisa moyeyo moye koleka te soki nanolongisi ngai mwana loboko yo papa sembola loboko yo lokisa mvule yo Jésus de Nazareth lokisa mvule lokola Eli epata mokebetisa mvula nzambe fongola lole yo fongola lole nabatama pona monake mwanzambe papa soki nazwi ngolu permetanga namonata monkongo na yo wana yo koleka omanga na loboko na yo mobali pona monake mono sabaote yo sabaote yo ambayude yo ambayude yo pananjile yo Alléluia, amen. Alléluia, amen. Jusqu'à toi, Seigneur, toi, mon Jésus de Nazareth, c'est toi qui nous secours. Lève-toi, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Zamba sauve pas bomoi nanga, Jésus de Nazareth.
Le business a ses idées,